Voilà, chers internautes, bienvenue dans votre émission, comme d'habitude. Je vous dis merci beaucoup puisque vous nous suivez de partout. Je suis très heureux de vos messages, très heureux de vos commentaires, très heureux de tout ce que vous dites. Dans un point de vue différent, on a choix exact, nous acceptons ça, mais nous essayons quand même de faire toujours notre travail, associé à informer Bino. Aujourd'hui, je vais vous parler de la misère des Congolais. Je vais vous parler de la misère des Congolais, une misère très aiguë, une misère qui n'aura pas de solutions aujourd'hui, mais une misère qui aura des solutions les jours où na biso na ba konzi ba conscience. La misère des Congolais, la souffrance des Congolais. Le Congolais, c'est quelqu'un qui vit tellement abandonné à lui seul, à son triste sort. En RDC, nous avons un système. Ce système est comment? Pour devenir ministre en République démocratique du Congo, devenir bourgmestre, devenir conseiller dans un cabinet, devenir maire de la ville dans une province, obligatoirement vous devez être dans un parti politique. Et les partis politiques en RDC sont formés autour des individus. Dans un parti politique, ceux qui sont présidents du Congo, la plupart des Congo. Ceux qui sont présidents à Mungala, la plupart des Mungala. Ça a développé quelque chose. Si vous avez un parti politique, il n'y a pas un débat républicain. Il n'y a pas de critique à l'égard du chef. Dans le parti politique, il n'y a que les oui-oui. Quand le chef sort, c'est tout le monde qui se tient debout, c'est tout le monde qui le salue, c'est tout le monde où il s'incliner. Les partis politiques, n'a pas ici misère. La République démocratique du Congo, les politiciens ont besoin de pouvoir. Nabisika, basale la peuple, basaba décision et longo bani, bazo zoate. Les politiciens ont besoin de pouvoir. Il y a des fois qui le pango nae, astonganda konaya munene, azanama basi nae belé, azanama biloko faire nae ba magasin et conso ba société. Azana biloko nyonso ya danger. En Afrique, dans la politique, ou bien en RDC, nous avons connu Bobila Dawa. Mwasi ya Mobutu. Boyebaki bozwi nae, osoyo kana tango Mobutu, baloki mama Bobila Dawa, yaka kotala biso likambo. Non. Toke plus loin, basi ba konzi, ba président de la République en RDC, bazana bobongo ebele, bazana bambongo ebele. Entre autres, moi, Joseph Kabila, qui a un bon rebelle. Tilelo. Maman Olivia Kotala, qui a un bon Akiti, Ayasal. La Constitution, nulle part, où il y a un président de la République, à côté de Bambongo, à côté de l'œuvre philanthropique, à côté de nulle part. La Constitution, nulle part, dans mon Bissika, au moins, c'est le président de la République, il faut attendre la garde des bélés. Na cortège akoki kotambola la garde moko mibale misato mais atambola en cortège nulle part na habité na constitution nulle part moi si président de la République azana secteur naé to na makambo ya budget na kena budget nulle part on a moni bazola que moi si président de la République azana bongo boy bambongo o basa ba président de la République basalelaka e utaka wapi. La RDC. Moi, si je suis Mboka, moi, si je suis président de la République, Mbongo asalelaka utaka wapi. Moi, si je suis président de la République, Mbongo oyo asalelaka utaka wapi. La souffrance en RDC est loin de se terminer. La misère en RDC est à Moussika et Sila. Bota la niveau population est comme. Si vous avez un parti politique, vous avez un sima ya bakonzi wana te, pour bazo misala c'est tout un problème.
La culture du travail dans l'administration congolaise publique est à la carte. Et ça que mutu oyo azana pouvoir, oyo azana musala na poste na ye. Akovanda wana kuumela tazo ko kalisusu te. Ce qui a lungo il faut ça la tout mwana na ye azala wana a remplacer. Bongo oyo azana tata te, azana mama te, azana yaya te nanya kokote sa na musala wana. La RDC vit tellement mal. La RDC est à un point à disparaître. Tonine. Population congolaise, oyo azakana musala te, po asombela mwasi lipa, po basombela bana kwanga, basalela bana biloko ya malonga, n'y a rien. Je me pose mille et une questions. Bakonzi oyo bazalaka na RDC, musala na bango ezalaka kaka pona kotala batu to pona kosala nini. Nous sommes devant un fait accompli. Nous sommes devant un dilemme. Le dilemme est à un niveau nini. Et à un niveau toujours salela. Moi si le président de la République, mbongo oya salela kayutaka wapi izaka ya budget nini. Budget ya présidence, budget ya gouvernement, ya ministère, tout budget nini. Puisque chaque ministère a une ligne budgétaire. C'est-à-dire un ministère a le recette, doit générer des recettes. Un ministère doit avoir des dépenses. Un ministère doit avoir les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, il y a cabinet à ministre, il y a voyage, il y a mission de service, frais de fonctionnement, il y a conditions, il y a maladie, il y a santé, il y a logement, frais de fonctionnement, ils allaient belé. Il y a Mikanda, nous avons des dépenses administratives et des dépenses normales. Mais moi, c'est le président, azaka na ligne budgétaire nini. Oh, il sera que yende azaka na mbongo ebele, amataka akitaka tilelo. Il y a même des sociétés, certaines sociétés, zana kombo ya basi ba président. Bazoka mbongo wapi. Président de la République. Mbongo oyo zana institution président de la République. Et Zambongo, il y a fonctionnement, il y a président de la République. Mais moi, si il y a président, et Singela Zalawapi, nanda côté, a commis autorité nini, a commis une institution nini. Moi, si il y a président de la République, a une institution nini. J'aimerais qu'il moi, si il y a président de la République, a une institution nini, a salaka wapi. À cause de l'organisation internationale, c'est tout à fait normal. À cause de la ONG, c'est tout à fait normal. Mais mbongo ya zakana ya fonctionnement, ba voyage minene wa salaka. Et utaka wapi. Moi si le président de la République. Pour la constitution na biso nulle part batangi moi si le président de la République. Moi si le président de la République akobanda ko accompagner mon bali na ye. Président de la République a droit ya atambola la moi si na ye. OK, mais moi si le président de la République mbongo dépenser kawana utaka wapi. Ce sont des choses qui dérangent Batu Ebele. Ce sont des choses où tozomi tuna tozoloba toyeba ke ezanini au juste. Population congolaise pas si ekosila lelote, pas si ezali kaka ekokoba se kokoba kaka. Batu oyo bazaki na mbongo ata mokete mais lelo bakomi na mbongo ebele bazwi yango ndenge nini. Ba contrôle te na mboka na biso soki président to ministre azaki ministre. Avant quand on a pouvoir à déclarer kabilo konae. Mais ce qui a silisi pouvoir a outil na fonction ba déclarer kalisusu te. Aucun service ekitaka pona ko contrôler biloko o ministre azwa ki pendant mandat na ye. Aucun service. To tikala koyoka te na mboka na biso. Ministre Songolo akotaki na pouvoir boye abimi boye baké kolukaye po batala auditia bomengwazui après kozala la pouvoir exaté. Ce sont des faits, ce sont des choses qui encouragent le détournement, la corruption, l'impunité en un seul mot. Est-ce que Makamonazo Loba pour se comprendre en malam? J'analyse la RDC, la misère des Congolais et atteindre Ndelo.
misère il y a population congolaise et les Keli batu tina wapi lelo ezana ba gens belé o yeko sunga batu ba voyage kaka ba kenda na bamboka misusu bamboka ko to yeba kete lelo batu bazo kende kaka. Pourquoi? Pour ceux qui batikali na Congo lifelo nzala batu bazo voyager lelo kuna nzala kozanga eloko kolata kozanga eloko kolia. Aujourd'hui ba rentrée académique na zolo blaso rentrée scolaire na comme la rentrée académique alors tous en période de bonne année à fin d'année chers Congolais mais ba téléphone batu balembiti papa kobenga mama kobenga yaya kobenga leki ya kobenga okusalisa nani po mutu na posa alata mutu azana posa alia abima angenga mais nani ya kosalela ye. Aujourd'hui ba phénomène côtier belé na mboka na biso ba phénomène côtier belé na mboka na biso batu bazozanga eloko kosala la culture du travail et si la mitu ya batu culture du travail et si pourquoi puisque mutu akokende kosala musala wapi pour bao bazosala déjà bazozala na retraite te bao bazosala déjà bazofuta mate bao bazosala déjà bazozala na condition inhumaine. Nanya kokende kuluka musala bato bakoti na commerce bato bakoti na commerce bakendaka kosomba biloko koteka biloko bato moko babenga kinga na Lubumbashi kote Kasumbalesa. Merci beaucoup balobi ozobima na mbongo na yo po okende na Zambie pona kosomba biloko mais okomi na Kasumbalesa na frontière kuna ane rezali ba service l'état qui les ali et ko tracasser mutu apesi koto 50 apesi koto 100 apesi koto 150 mutu se retrouver na frontière kaka ya mboka na ye po abima akota Zambie et consort il dépense déjà $450 mais à la capitale à $1000 il a dépensé 450 na tracasserie ya frontière à se retrouver na 650 bisika zokende logement nae marchandise akosomba transport akozala ndenge nini pasi na Congo la misère des Congolais nanya kosili sango bato bakosili sa misère bangwana bazobunda tongo midi poko misère ya Congo central yango wana Congo central ezana mai ezana ba frontière kitoko mais qu'est-ce qu'il faut faire na frontière wana bato bazawana gouverneur azawana FCC longola mabe ba député baboya koto mabe ministre sur le plan national azongisa mabe premier ministre koto na ngambo na ye azongisa mabe mbutu FCC roule pour Kabila, Cash roule pour Félix et qui roule pour le peuple congolais. Nani azo sala pour le peuple congolais na gouvernement ministre du budget le kola za Cash, ministre des finances le kola za Cash, mbutu mutu budget le biba futa batu mutu finance le bon ko bimate. Puisque na chaîne budgétaire tous un ministère oyo ezo sala engagement et puis si bon nango wapi na ministère à budget et ça les nini ordonnancement to liquidation et ça l'ordonnancement est ordonné na ministère et à finance ministère à finance pour ça la liquidation pour à foutre banque et payer problème ou ya télémique ou ya télémique ou ya bloqué na ngambo na ye ou ya bloqué na ngambo na ye donc bango bazo bunda pona ko lakisa na ba force na bango mais population azo continue toujours dans la misère ba médecin bazo futa maté ba fonctionnaire ba enseignant ba militaire ba policier et vous voulez qu'il y ait la paix avec les inégalités pareilles c'est compliqué la misère de la RDC aussi la colonie ça fait tellement mal à tel point que tozo yeba les sociétés que tozo vivre wapi bazo zala wana ba politicien bazo rouler pour na ba mentor na bango ba chef na bango mais bango ni mutu baza chargé pour ba sunga mboka nanya ko sunga mboka la misère des Congolais mawaya nzambe pa bisika zovanda azotala lobi mais na pesi mboka oyo bomengo mais bato baza na kata mboka baza yanga te bakomi ya diabolo RDC
Population où elle a une misère. Aujourd'hui, c'est toujours la même population, anéantie par les politiciens, écrasée par le pasteur. Alors, les chrétiens aujourd'hui, les pasteurs chrétiens à l'église de réveil, tout le monde aujourd'hui a semblé dans l'église. Tout le monde. L'église est à retourner. Mais quand les chrétiens ont des chrétiens dans mboka. Quand les chrétiens dans musala, monta les bosso zoyi na izaka chrétien. Oya sambela ka lokole kambonini. Mais yo pour ça la musala malamu. Po ile koleki ko lekela ko kotela mutu ko lekela musala ezate. Kota na ba chaîne ka ya ba chrétien oyo. C'est toujours eux les chrétiens là bazana mitema mabe. Ka ba chrétien wana. Nde bango bazana makambo cessé. Ba chrétien wana. Bazana makambo songi ba chrétien wana. Ba pasteur bazo bomana kaka na kombo ya Yesu na monoko. Vous voulez que le Congo change. Mes heures ya congolais aussi la wapi. Bato balobi que l'état congolais a zangi kopesa biso solution. To ki nata na église. À côté une église, Sodome na Gomorrhe eza na kati église. Pasteur arandaka visite na bato ayebi ki bazana mbongo. La prophétie en RDC pona moto azana mbongo ezalaka ndenge nini? Nazomona ndenge nzamba azolakisa ngo ozofuluka na bomengo na yo. Nazomona ndenge nzamba azolakisa ngai mwana na yo wana azolinga abebisa bozwi na yo. Mama na azolinga abebisa bozwi na yo. Wana moto soki aza na bozwi na ye naza na posa totyela olibanga na mbongo. Sengeli oseme oseme moto aseme mbongo. Prophétie na bandako babola ezalaka nini? Tata mwasi no ndazolanda yo zona ndoto lataki olotaki wana tele ndaza la misère des Congolais, faiblesse ya batu mususu ba utiliser yango et comme fond de commerce na bango pour balia mbongo. Les églises, l'État après avoir échoué a tikinae l'église là-bas. Les églises ne paient même pas l'impôt ni la taxe. Mais bazo ça la maman nambongo. Des grands hommes aujourd'hui en RDC. Après les politiciens ça ba pasteur. Et les pasteurs et les politiciens ba sont ndenge moko. Lukuta ya modèle wana. Na venu moko 5 églises. Bango to azotanga kombo ya Jésus. Ata o balobi qui allait faire de toutes les nations mes disciples. Mais o ya ki chasser les kindel. Où est le commerce? Et la plupart des prophètes aujourd'hui, toyebi. Abimaki na mwasi aboye. Pour il fallait qu'il y ait la délivrance dans les boumous. Abimaki na mwasi aboye. Pour il faut appeler ça mwasi sémence. Il y a fertilité pour mon parce qu'il y a bimi na mbaila épée à kozazem. Il y a beti boyezem yekoti. Les mobile ya koya boye ko mbaila zaki impuissant. Ozem ezai mobile. Moi, je suis un pasteur, un prophète. C'est mince. C'est mince. C'est mince. Boye bisanga. Pas si les Congolais possèdent la colonie. Pas si les Congolais ont commis ici un fond de commerce. Le pasteur aujourd'hui en RDC, ils ont plus développé la sociologie pour balayer Batumbongo. Dans les églises aujourd'hui, si on se met à faire l'appel des fonds, bato bazana $800 ba le kaliboso ba leki mon pasteur simbi bango sambeli pona eti atoki bato bazana 700 bazate 500 bazate 300 bazate 200 bazate 100 bazate 50 bazate 30 bazate 20 bazate 10 ebele wana tomboleka maboko bango bazana droit basima bango na maboko te bakotombola bango maboko basambeleti esili. Donc ma pamboli eza kokesa moto na pasi alabi nazoke ne pas ya nzambe po bible lobi moko te atikala ko liboso ya nzambe azonga ndinga yelaki aye po akena liboso ya nzambe po vie changer mais pasteur aye amakise susu pasi mususu mabala ba famille ba to kabwani ebele ba famille kabwani pourquoi
Le quoi la pasteur a dit que Ganette, to Guernette, bon comment on peut dire pas si on a eu un bien té. Azana bon on a ébélé. Mais pasteur, prophète a dit que dans ndako Guernette, et ça n'a pas d'ami balé. Il y a grande sœur à Guernette. Merci à Kouf. Mon balé à Kouf. Banande batikala. Mi balé. Yenda zora soena bango. Aye prophète aye ali foufou. Ba pessier bango ba milaka 20. Ba pessier 20. Mais 20 en ils ont un pourcentage d'alcool. Amélie. Parce qu'on a comme la bière et que c'est le Cameroun. Amélie. Après aussi ça. Abandé prophétie. Prophétie ko tomber kaka la bana mi balé ya grande sœur ya Guernette. Bangonde ya Garnette. Bangonde bazabandoki. Bangonde babazo kanga bosu ya papa. Bana ba se retrouver na balabala ba shege. Ba ko benga na bango. Papa le mais comment na tibino na ndako. Bo bandi soko simba biloko nanga ko kanga bozu na ngai ko simba te fuka bokende. Abengani bango. La misère des Congolais est aussi la colonie. Pour ils en a développer management na bango sur misère ya baninga mosusu pour bango bazwaka. Le prophète à Kinshasa mande fumilaï ateli na savon azana ba téléphone ya minene basi maka ba téléphone ya minene koto mi balé koto mi sato ezaka o sonné achina dotoy allo mongongo zaka ya rojika o sonné achina dotoy boye bisanga. Yesu on a dit pas prophète, il y a prophète batobazo mata. Té. Mais il y a un bon, wazana nyonso. Na ba dit pas za pe makolo le bandeli. Bandi mi o bango bazo salele bozuwana. Bango bazaka ba pieto. Siko bato o ba tchaka ta ba 1000 francs ba 2000 po ezo mbongo ya mabonzebele e comme belé wana akome maina mutu ka nanzela tam kolo mokote. Mbule za wana ye wana ya leki bazo benga papa dadi azoleka. Dadi aleki. Ba vitre nyonso ya komata. Climatisation na kati. Ça c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. L'église et l'équipe belle à Kinshasa. Mais mon thème ma beza makasi. Où est les changements? Ba chrétien basé belé na Congo na Kinshasa, mais pas ces amakasi. Où est le vrai problème? Mon thème ma bé. Mon thème ma bé. Bato banyoko li baninga. La misère des Congolais va changer quel jour? Elle va terminer quel jour? Les Congolais doivent se confier en qui? N'a pas politicien passe, n'a pas pasteur passe, n'a pas marabout, banganga kis. Tant que ne peut qu'on ba senga ye moine, ba senga ye mokongo, ba senga ye puissance na ye, akosa la nini. L'homme aujourd'hui est abandonné à son triste sort. Chers Congolais, ça fait très mal. Et parfois, surtout le makamboyo. Parce que le changement t'a attendu. Namboka na biso nano yete. Nano monanité. Comment un président de la République, il a la bonne foi, il y a kosunga bat, kosala makambo ya malonga. Mais ba ministre ko zana bango lokola za ya cash akosala makambo cash, lokola za FCC akosala makambo FCC. Na premier ministre Pepe Ilunga Ilunkamba. Président de la République a juillet, après ça va koboya makamba kombo ebele. Et il commence à mettre même le président de la République le bâton dans les roues. Les réseaux le gouvernement, à zone la liste du gouvernement, à quel article la Kabyle, à qui ngakati, à qui au salaire rapport. Un premier ministre, ou à agir, ou à interpeller, ministre et gouvernement naïe. Mais à la référence, n'a communiqué, il y a un document, il y a une structure qui est un fait privé, comme FCC, qui n'a pas de soubassement juridique. Nous sommes où? Nous sommes où? Qui roule pour qui? Qui travaille pour le peuple? Les gens travaillent pour eux-mêmes et non pour le peuple. La misère des Congolais et que la colonie, ça fait très mal. Tala ba shegele na balabala. Bako kanga bango ba beti bango bazame yibi. Mais bako me kuna ndenge nini? C'est l'État congolais qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités à mener à kofuta baboti comme il se doit. C'est les églises où le lo et développer management nango pour elia kambongo et maté ya o le belé les gens dans mboka na biso sakaka o kende poto
Au ça la voyage à Mounen, mon toiseau le bac, c'est la voyage Joana, à ça la passeport. Visa ce qu'on va na carte d'électeur. Quand visa na carte d'électeur. Tout na certificat de naissance. Tout na CV. Boy bisa. Oko kende poto. Frère ndenge nza mazola kisanga bo ozo sala kala te libala ya Mounen. Oh papa ngana sina bala ki déjà. Oh. C'est que moi, je suis en train de mon Dieu, mon Dieu. Sœur, nzamba zola gisanga. Iye bango nzamba la kisaka bango. Nzamba la kisaka pe baninga musoso te kaka bango. Bon papa nzamba la kisaki olobi nini? Nzamba lobelinga, nzamba lobelaka yo. Eh, nzamba zo lobela yo. Voilà le Congo. Chose grave. Ba bêtise ñu sur salema na l'église au l'état. Il y a même des religions où il y a des makambo qui sont côté, on tozo bela les sikaba kena hôpital ou bakena dans l'église, babandi comme il ma futa a couper l'état ne dit absolument rien. Non assistance des personnes en danger. Les Congolais, c'est un peuple aujourd'hui abandonné à son triste sort. A kosukawa pepe a kosala nini. Ça fait tellement mal dans mon tolo makambo. Bande ko balandi. RDC kosuka. RDC et Kofi. Bato bazali kokufa mikolo nyonso en RDC. Na est wana. Nanya ko trouver solution. Nanya ko trouver solution. Et c'est ça qui a sali retraite na Congo central, puis surtout aux la table résolution, ba pe sa plan de sortie, il y a crise, il y a insécurité aux na est. Mais bango les temps que bango bazolo na Congo central et bandi mbutu muto ba gouverneur. C'est que kopo bakena sala kuna zaki yango wana. Au moment où bato bazozela makambo etambola malamu, il y a un député dans l'Assemblée nationale azokende pour abeta vice premier ministre. Abetaï. Mokolo nini bato bakovanda basali ba état généraux pour na kolobaki qu'est-ce que nous devons faire vraiment pour na conseiller sa misère ba congolais. En RDC to koma kolia kana malewa. Na tongo le fufu na ndako elalaki. Na midi oza na boulot moyo ke na isika mosusu ezate okoti malewa 2000 3000 olie fufu. Na poko mutakoti malewa ali fufu. Azongi na parler na lipa nae. Ya 400. Mama ya lobo aleli alali. Na banda ko misusu lelo na Kinshasa, eza bato bazolia na bagon. Mikolo lelo muto bakolia. Te mikolo bakolia te po babimaki bango bazana mbongo soma makwanga, bana nde bakolia. Est-ce que c'est normal? Bato bakoti na tema mabe mingi. Lelo po ke na ndako moto ye peza na ndako moto mukola liboso, obimisi mwa $10 ko sekeza kitoko. Lobi $5 ko sekeza kitoko. Lobi na ton lobi na mbongo lelo te le solo échange. Journée mo ba lobi saote. Ozemi to bato bazana kanda tout papa neni ana oka bien te. Mais ndoka zo asidikeli opona nini po asobule ke na mbongo bimisité. Okomi na poko bobimisa ta 5000 francs bo beti solo match kitoko. Ah équipe wana sepesanga fort. Dio sala vie, dio sala asala ngama, dio na sepera na été. Lobi na tongo bimisi mbongo te di solo ezati. Et comme na ya simba ki savona nga oyo. Mais il très bien que yende muto simba ngoti. Ko zo tuna na ya simba ki savona nga. La misère en RDC et quand ici bato mutema mabe. Misère en RDC et quand ici bato ba anti-valeur. Ndo mona papa moko boyi. Alukelo ko kosala sisi azangi. Ndi abandi petit. Boluka bolo. Et toluka bolo vie. OK. Ngana ba pire bato nga dans la ville, bolo eza rassuré. C'est que pesi mbongo boyi ko sepel. Allez mbongo. Est-ce que créer comme makasi bato ko ba baninga ba mituka. Koyiba baninga ba moto, kokata baninga ba machette. Pourquoi tout ça? Pour ba survivre. Au cas contraire, ba survivre te. Ça fait tellement mal. Bambongo oyo basi ba président de la République ba salelaka. Ezalaka na budget nini? Pour bazaka baje na présidence te. Merci beaucoup. Abonnez-vous nombreux na site Nabiso, ça nous fera du bien. Actu Plus, Actu Politique. Nous serons toujours là pour vous informer. Merci à mon équipe technique et à très bientôt.